Sika to milengela nzoto tozali na yango ndeko na ngai ezali na mokeli na yango bien-aimé kobeta tsolo te po moko na suka tokoleka na esambiselo oh Yesu na beta tsolo te na nzoto yo mabele ya pamba na beta tsolo te na nzoto yo mabele ya pamba zoto yo pesi ngai ezali nango bobe pamba nayebi bato ya minene na se ya mokilo ye babeta tolo bakanisaka bakozala libela me bazonga putulu bahistoire na bango esila nde kosila nabeta tolo te na nzoto yo mabele ya pamba nabeta tolo te na nzoto yo mabele ya pamba Digital Momo Bolingo et puis Bomoko ya mboka. Ciao. Nakumisaka yo tango nyonso tikanga na netolaka yo butu na moi kula na ndako esilaka katosombaka nzambe mepe mopesanga yo fele namona kotere te namona faktile te etindaka nakumisaka ya nzambe na biso ye moninga malamu zambe kitoko otonga ngai na moboko makasi ata mungu na ye alongaka te olongisaka bayebazanga makasi ya solo oyo kaka libondeli ya bana bitike makambo osalaka elakisaka monene na yo kumama bisika yo fandi na ngomba na yo ya bosantu zwa na yo lokumu ya solo Yesu zwa na yo masanzole uti na motema na nga internet to bolanda biso na 3W bomoko ya mboka meilleure chaîne ya Afrique centrale o ngamoko la confirma rapi ngamoko la lobara na kuti déjà population belé to chofomaka sikoyo na remercier vraiment boss na parti que Momo depuis Suède na pêche bena merci mon boss parti que Momo pour la fidélité et confiance au pesa petit na yo na musa kitoko na osala va merci na patron na ngama na confiance au pesinga au tininga ana sa musala na yo sa boulot vraiment Antoine Bembea Ibrahim Monka au bébé binoso comme Moni production moko ya bandora maison mère boyoka ba interview na otambusa micro ba roloba ba ta maison mère ba roloba et puis ba présence ba orchestre mususu pe ta rosala ba recherche ba roloba vraiment na ko profiter vraiment la zala igo c'était na profiter na pesa mbote na nderolanga vraiment mon boss Kutu mon boss est parti que moment la bande le sou mbote qui toro pesa parce que la santa confiance mo ba pesa nga oh batu musu ba pesa nga ngote mais ah ba pesa nga opportunité vraiment atali sou musika en Afrique du Sud na 4 bena Cape Town na mona vient na nga ba les patrons les boss mokonzi ya mombele vraiment vient na mokonza mombele soka za mona mombele mokonza ra moko mon vieux Juna Muna mokonza mombele na kati ya Cape Town a bouleverser ba donner a kata makam na Cape Town makam ba mokonzi tout na ba vanda ba lala velanga Juna Muna mokonzi ya Cape Town na pesi va mbote pena respect puis na pesi mbote lisusu na mama Pauline Momo
Maman Lauriane Momo, et puis na pesi na ya Pati Momo, et Eric Momo la pesi Pombote, Papa Jean-Noël, la mère Élysée, la carte de mère Élysée, moi aussi qui toko ya dégâts, la confirmant. Mère Élysée, moi aussi qui toko ya dégâts, moté ma papa, Papa Jean-Marie Noël, la pesi Mbote, et puis na bossa nité la rappelé, de retour à Narabiso, bon s'abonner vraiment massivement, la meilleure chaîne la Bisso Afrique centrale, Oezabomoka Mboka. Au Betikara 3W Bomoka Mboko Romo là bas coordonné tout la meilleure chaîne d'Afrique centrale, meilleur site d'Afrique centrale. Je confirme avec force. Vraiment, on a fait si merci. Vraiment, on a fait un micro. Papier Info, merci pour la confiance, pour la fidélité, le respect à Moussala. Merci Papier Info. Et puis Papier Info, vraiment, pendant qu'on a bino un micro, on se retrouve tout juste après. Dans la première interview, tout le monde en a.
merci Bandeko Bolanda biso a toza na moko ya maison mère o azali pe parmi bato bazo diriger orchestre dans la maison mère tozomwa interview na ye alors par rapport ya papa na biso so tika biso o tebeki na kombo ya Moni Production. Bonjour chef. Bonjour. Nayebi te moi témoignage par rapport à ndeko bo travailler qui n'est plus bo vendre qui n'est na kati ya orchestre maison mère. Nayebi te moi témoignage ezali. En tout cas, témoignage est makasi, témoignage est toujours positif. Azali chef dans la direct, disons moi je suis le financier de l'orchestre. Il y a le chef dans la direct, le secrétaire général. En tout cas, bah souvenir est belé à Malamu. Mais ils ont pas si n'engé CG Moni Batiki Biso. Mais azalaki bien quand na biso surtout balé qui naie. Abandonné qu'on dirigeait biso bien, abandonné qu'on l'acception musala bien. Mais minga olobezate ezaka mokano nzambe nzambe nde mutalingaki lelo to se retrouver place à Boé lelo azana biso lisusu te. En tout cas tozong signer surtout quand na maboko nzambe message yo ko pesa bandeko balanda libanda mboko bazala oya bino ya maison mère pina ba orchestre mususu o balanda siko message yo ko pesa ba message ya opesa ezali kaka ke ya ba remerciement to remercier kaka Batoutou va assister biso d'abord de loin de près va assister biso on a loi ya moko na biso Moni Production yaka ba remerciement mingi a olobezate non surtout bosali ba soutenir physiquement, financièrement, moralement, socialement donc tout yaka ko senga mnoka ba merci na obosali parce que avec moko kati na biso lelo atiki biso alors minga olobezati yaka ba merci o tozo senga bino ba obo alibanda na ba obo na kati na ba obo ko assister biso physiquement. Merci. Merci beaucoup. Promotion de la musique et de la culture congolaise. Aujourd'hui, Olivier Mouka Ibrahim, son excellence monsieur le gouverneur et à celui de l'exécutif provincial, je présente mes condoléances le plus attristé à la famille de l'Unice disparu, priant Dieu tout-puissant de la Adieu Olivier Mouka Ibrahim, adieu Moni Production, que la terre de nos ancêtres. Pour excellence. Merci pour ceux qui ont contribué des près ou des loin. Moi, en même temps, c'est la famille. Ma condoléance la famille biologique qui a président Moni Production. Et là, ben on a vu ça. est bien parti à Yolo. Et puis, on a grand frère, un master, un petit TRP. Donc voilà, tout le monde a partagé ma famille biologique, et puis la famille artistique, la musique à maison mère, ainsi que toute la population congolaise. Voilà. Là, représentant, c'est moni maestro directement. Donc voilà, un déplacement, à Mbokate, dans moni Bisso Villanova, représenter. Donc on a représenté ma villageoise, Ah ok. Ni nous connaissons la famille biologique, il y a Moni Production. Courage, nous amène Pessa, nous amène Zoaka. Courage, Bisso Totikali, la vie continue et tous ensemble, on est ensemble. Donc voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà maintenant. Pour le dépôt des jets de fleurs. Dépôt des jets de fleurs, afin de rendre un tout un hommage à l'endroit de celui qui a été pour lui son grand collaborateur. Merci bien, mon garçon. Voilà.
mbote petit na impression par rapport à Liwa Moni production azalaki nani pour la bino ya Mombele ekosa nga pasi ti Monimbe production akoti na sa mabele penja ekosa nga pasi parce que biso toza bana kisasa tobotami awa na kisasa pe ye plaza bandaka na nkauka toza kanai Liwa na ye ekosa pasi na motema nakolela mama ya Monimbe production nakolela pasi na motema nzambe abatela molimo na ye place oyo azali po yasunga biso mingi baartiste leta okoloba baartiste ezala kaka bapete o bamusicien te ezala bato nyonso asunga biso nyonso tozalaki na ye malamu tofandaki na ye tokolela ye tozala na mawa nazala na Christesse. Merci. Ça m'a fait énormément passer. Quelques témoignages pour faire ça, quelques témoignages on a fait ça, donc ils ont moins belé bon dans la bandina les nan tout comme la maison mère de bandina on a pas muta muta la Japan voilà station Japan et puis so Ibrahim donc azaki mo boy azalaki nan strict na boulot puis azalaki trop sévère quoi donc il y a zéro l'exaté loko ya kiligi so les kiligi la so les japonais donc quand on a ces qualités faut ça la boy tout ça donc azaki mo a orienté biso dans les bons si les autres ça va japonais donc les grâce à mon niveau on a pour après si biso ba ligne mo boy ya bien que japonais ba tambola ka boy babanga mikolo faux arabo donc prévané yango omona longa maison mère natikala ko chrétienté natikala ko finga bientôt n'était pour azab bien Chabola et puis c'est mon patron donc aotikala kaka bongo na rolongola rango te pour ezabongo voilà merci japonais mais tozo garder on a nous tozana sur les maps côté alors sur les maps la défendant la tambola na onde na zawa na sur le moyen ya bakisa ko aimer quand la podium sentir que ça peut pas Bill Clinton a embarrassé pour nous mon boy na ko sana zema mo emba na français boy ni mais non quel bien là na ngina yo kaka eloko ana ko na sepela na ngo makasi omoni ya let's go j'ai rentré Léo d'une manière ngala ke feti na mataken est-ce que la fête bon jamais ngali ngina yo kaka nzembo na yo oyo esalaka nini na kisobasoba oyo bila yemba je rentre Léo d'une manière rarement et puis ils ont dit que Horis m'est tombé dans doule il n'y avait plus personne d'autre que lui dans mes yeux c'est pas Paris c'est pas changement mais nini ambogo na préféré aussi là na kenen bien na voilà merci alors bon sentir moto ndeko tomoni lelo na liwa na biso Moni production na ebité moi témoignage juste ka pona ndenge mutu muneno ya biso zaki na maison mère atiki c'est ba témoignage na ni ozala ngo ya Moni production zaki l'homme du travail azaki un grand courageux et puis quelqu'un wa lingaki musala na makasi et voilà musala na lelo ndenge foutier tala lelo ndenge monde et tondi ana fikir ba jonso ba ko lela Moni tala ndenge lelo ba konza mboka baye ba musicien baye ba théâtre baye ba tunda surtout ba ko lela ye Prince en ligne bino ba ndona biso ba journaliste vraiment to éviter to ndenge remercier bino voilà Moni bazaki na ndenge musala mazaki mutamalamu alinga musala na mingi voilà moi message pour la bande ko ba Hollande libanda mboka o ba assister te mais moi message kani loko pesa bango ba ba yena elongola biso te na matanga papa Moni message eza matanga eleka bien lokutana ba oyo bakreaki bese kolobaki wana so na négligaki Moni basondole Moni voilà ke baza bakisa misoli tala ne oyo so na kundi directeur Moni avec beaucoup de honneur bonheur tolingaki en tout cas eloko lobeza te bino mo bomona donc topesi bino merci nde bosoutenir biso de loin ou de près donc topesi bino nyonso merci baartiste musicien nyonso baye topesi bino merci notamment Fabregas na orchestre ne mobimba héritier na orchestre ne mobimba depuis que tomoni wenge BCBG
tomoni représentant Redi Amisi Manda chante japonais maladie tomoni vers Amsterdam de Lambio vraiment tomoni donc bato ebele ba orchestre ebele boye na ba tu na moni te pour bato aza éparpillé de na moni pour orchestre fali pour ba bangwana ba mission na ye donc pour dire que vraiment donc aweza ya koinda donc on a attend na mela ba mai mutu esali pasi donc na oyeba te donc il y a plein de monde de l'équipe voilà et là na oyeba bino. Merci. Merci. Bonjour tonton Lai. Bonjour. Tomoni présence sur la matanga Moni production. Moi ba témoignage il y a bien au garda na pas présent Moni production. Voilà quoi qu'on a ici. Quoi qu'on a ngai matanga te mais deux na matanga. Deux na matanga ba zo ba matanga ba umbo na bango. Ba ya matanga olela ndeko na bango. Ngaza la matanga eza matanga la ngai c'est mon grand-père. Ba kofia wa. Donc à souvenir des belé. Tokoli na ye ay mutu moko bien tosali makambo ebele mambo ya production tosali makambo ebele na ye toka azali mutu moko bien azali nde conflictuel te ayi bien ndenge asa mosala na ye na ndenge batiki biso moi message mpona bandeko balobaka no oweranso na négligeaki Moni production mais apparemment tomoni présence ya weranso na kati ya salle nayebi te moi message okopesa bandeko wana bazomema barimer weranso aza patron ya Moni production la polémique on a besoin de Roland Dangote parce que biso toza bato biloko wana te oyo raso aza patron ya Moni production oyo osala polémique na ndenge na ye aza libre choix osala bacommentaire na ye oyo aza patron ya Moni omoni na kati ya ye donc seke likambo eza te. Merci na ndenge ondoro micro na biso bomoko ya mboka. Merci mingi okoyeba présence to awa ezali omoni présence nanga eza très nécessaire parce que lobi na bandaki na mort na poko nazwaki ta koya lisusu te nalai fatigué bon comme lokwa lelo il faut na mona ndeni baza kende kotika amona mama atika na suka ya lilita epai biso bato tokendaka Moni azalaki epa nanga producteur nanga ya groupe Toli parce que ngana mwasi liboso oyo afungola groupe na mboka oyo producteur nanga liboso alaki Jean-Pierre Onema ya kende na Suisse tango Onema akende na sima Moni producteur nangai après nga azalaki kananga aye kozwa nzoi ya RTNC après aye kozwa groupement lisusu ngadiede ou bien mangongo après to continuer comme nana mambebele olobate pour ba bien faire sanga na tangu wana tant na bande groupe na ngai moi c'est ça la groupe à part groupe salongo yo moi c'est ça la groupe oye banana soutenir te na ba mbongo ne alaki na muke il fallait sunga tanda kuna mais ya sunga kinga kama so ozwa caméra ba filmer après pièce ke muke ko pesa ka ba conseil maman lobi abenga nga lingate ka so moninga kaka mama linga abenga nga talinga ta mukolo moko ti ozomona omoni respect na ye na ebite mutu nyonso asilika na miso na ngate so moita mususu mama na moni loko linga sa bolembu il faut jouer kaka bodo ba encouragement ya ona moninga lelo alinga na évolue parce que nga moi nous a respect na nga nous a respect no yo moi mkeso na respect na ngate nga nous a respect na yote mais ya kamata ki respect ya bo mama na banda okende tina ndaku na ye mwasi na ye mama bana ye bingake na banda na Moni après na ye koyoka tango maison mère ye na Bidja babi Moni bazana bango donc na sepelaki na ye kokutango na zongi na mboka na ye okuta sikoyo akoma munene tout et puis lisusu asalama mbebele Moni pe donc bien na batu nga na zona nga ye problème mon côté ozomona et aloko bino ba journaliste comment na ko problème non jamais ozomona donc na lai na ba batu nyonso bon sikozo mona ke batu nyonso to lai na bango na très bien tout bon ekweli wera ekweli mapata et aloko pe ekweli ba musicien mosusu komanga mama linga na koyi kozanga omoni problème nanga boyoka problème nanga ala nini soki biso ba artiste comédien to kufi ata musicien moko ya kati
ata soki artiste comédien ou comédienne a malade musicien moko ayaka te me nga moleli bato nakosala nini ekweli wera lelo naye na mapata na wenge nga na kotika ndeni eya lokwa lelo mpe ekweli orchestre mosusu nakokende parce nga nazaka au milieu du village na mama namona orchestre boye naza na bango naza boye kopesaka baconseil parce nga na mama yango nasengaka kombo na nga nalinga bino nyonso eza bino bajournaliste ya basi na mibali na boye bainternet nde boza wana me nalingaka na bajournaliste nyonso na mama na otika mama elo nga nasengaka kimia ezala boboto ezala toza bomoko bomoni ke toalaki na monib azoseka na biso azolia mpe na biso azomela mpe na biso me lelo akombo oyo balobaka ke koyeba bolamu ya motu na ntango aza na bomo ezali te na ntango akufi oyo azala malamu non moto nyonso mpe azala na mabe na baloba nzoto ekufaka molimo etikalaka omona me okokoloba te donc wana aza producteur na nga mpona groupe Toli ye moto abanda na nga na groupe Toli. Ok, merci beaucoup Mama Linga. Pour lancer message ni na baina so ba na oloba ndenge nini parce que monde entier mobimba babana na nga monde entier mobimba baza baleki na nga na bakoko na nga bamibali bango baza babokilo na nga nasengaka kaka pasi mobali amemi oke na poto pese respect yo mpe mobali soki mwasi ake na poto pese respect napesika bonne fête ya 30 juin mais kimia ezalaka na biso tozala kaka na bolingo eloko eleki bolingo eza te biso mo bakongolais nde tolingana. Ok, merci maman. Papa Jean Noël mobali ya mama Élysée mwasi kitoko na kati ya Suède. Papa Jean Noël nazolela kaka viens nanga djuna muna direct à Cape Town viens nazolia kitoko nazosepela viens vraiment oumela oya rotia pena bakale nzambe fa telemela oumela papier fona na loba kaka biso na bango différence la mai nde na mafuta donc mai na mafuta musala esalama na pesi na remercier faire ken piana vraiment nga tindiki peta kendaka na keina gaina panzi na kati pe fumbo moni bino moko viens nanga lobi na micro na ngai vraiment salinga bien na rappeler bande retour ba sa musala presse eze belé na sepeli tozala kabe na bolingo lelo via kufi biso tout e otala yo la bengala batu vraiment na rappeler sous kabongo obengala presse on a impoli mukolo kufa troyate on a dans matanga vile biso moni production misala malamu yo betira nzembo moko générique imba pe bien te ba mono yembe mama ba entraîneur ya ba football ba betara ba balle o kangisanga inele biso kangisanga na olembiso loso so meki na bengi vela ken pe na to sans charger na yo mais na remercier bande retour ba ye présence ya BCBG mais absence à présence JBM piananga na lobaka na lobby yango so kangisa ngai maintenant na rappeler pe sous bande ya ville nova bazawa héritier batana beloba yaki mais lelo na moni ete nga na rappeler so na rappeler vraiment bande ko toza biso tu to sa boulot vraiment il faut balola to pesa nzela batu balekaka merci la ville na djuna muna vient nazo rappeler kaka petit na yo mokonza mombele vraiment lelo mokonzi obungisi moko ya bakonzi pe ya mombele eteke yo grand leader mokonzi suprême likolo bana so mombele na sima na yo Afrique du Sud na bamboko na yo Cape Town na kata poche na yo vient nazolela vraiment na rappeler batu tout ça na fikine place oboye baka kala bandoko bakena poto mwa kala to na fikine place boye baka bandule beta makabala basaka na katozana. Vraiment merci na confiance et fidélité na chaîne meilleure chaîne d'Afrique centrale yango vraiment la pesi samba chanda mbote lisusu maman là on a pesi pe mbote Papa Jean Noël mobala mère Élysée moi aussi qui toko ya Suède akena poto tongo mon boss na pesi pe mbote mon boss Patrick Momo moni musa ndenge salama malgré tout bazo boya meto sala kaka bazo landa meto kota kaka ba bundisa meto filmer kaka. Vraiment papier il faut félicitations merci au grand combattant le roi ngamoko na mesa bango pemba na mesi bango ja pemba pour ngai na bino vraiment bomoko ya mboka meilleure chaîne d'Afrique centrale vraiment Sandra Chanda ya to sola Sandra Chanda na bengi pe Sandra Chanda yeyo azam moko ya ba stagiaire na biso kati bomoko ya mboka aye pena na bituma ponga lem na confirmer bango Sandra Chanda to monyo a na matanga mondi production na ebité okoloba nini na bandeko oyo ba otala yo ba mona yo poza moko ya ba soldat ya boss Patrick Momo ata mwa mbote na mwa batu ata mwa conseil et ça moi bien.
bapesi ka mbote na baoyo nyonso baolanda ngai bafi nyonso ka bovena ndako boolanda ngai napesi bino ka bambote ka ebeye ka oyo nalobi ka yango wana. Merci Sandra, napesi bino mbote aza moko mpe bandeko na biso bomoko ya mboka bastagiaire Doris Malembe, le soldat du peuple, le commandant suprême, le capitaine venanga keni mpena na moni wana mbanda pikaka pene penanga ndaya nazoya boss Patrick Momoye momoni musala commentaire peleza ya mingi te koloba population bomoni vie azalaki bien to lelie to ye to koti to monani vraiment Sandra mpona ngai na bino vraiment bomoko ya mboka meilleure chaîne d'Afrique centrale na leli toleka ciao. Merci vraiment bandeko nyonso bomoni ba interview bandeko bato ba témoigner pour la vie na biso cho Kufa Moni production bomoni ba arriver ba wera son ba mama linga ba lobby ba mise ba lobby tellement belé vraiment eloko lobeza te bino boki ka ba témoigner ye azalaki nani epa na bango asalaka pe nini epa na bango bino boyoki bandeko na pe maison meko ba travailler ki na pe ba lobby boki bandeko na biso ba cho loba vraiment vient ngai juna mona ndeka Cape Town yaya respect vraiment bana mombele avant tout cas ba bongsi muta munene mais na rappelé bino mutu muso atikali munene le vieux juna mona mokonza Cape Town pas ali mokonza Afrique du Sud bana mombele tout mokonzi la bino ye wana vraiment yazala bino atikali wana arozala pour la bene la mombele ne tombera jamais Tchad toujours likolo bon to le vieux bon malgré tout bazo landa bazo sala tout mais to sara wana vraiment faire un ken piana bon bino moko la tchaki micro pe la faire un ken piana oyo bato ebele ba ko chate ba ki ma po na mbanga nzoka nga moko nzamba mbanga pe na zaiki wana na pousse na tche micro vraiment soldat bon moka mboka ngayo yo quand on a rappelé bino aza capitaine na bango vraiment na moka mboka ba tchanga capitaine na mona confirmation pe na papa Branson les arrêts nga oyo lingita ye to meki mama manga ndenge zala kaka mais merci vraiment la fidélité confiance au pesa ba moka mboka meilleure chaîne Afrique centrale na ucho zala ba moni ba wera son ba lobby ba tutu ba lobby ba moni présence vraiment ya ba ndora BCBG to zaki na ndora biso nani ndora biso na bossa ni kombo manda chante pas zalaki ba moni ba ndora biso beleka ya maison mère dans ma na bossa ba commentaire tellement éparpillé ba baza ebele bino bozomona bota na simala kuna bomona makambo eza kuna full ya batu ndeko na biso pe bando so maison ba lobby bomoni place à retia lokolo ezate vraiment merci pour la fidélité bon continuer à s'abonner toujours à la chaîne na bino YouTube bon continuer toujours à s'abonner à la meilleure chaîne d'Afrique centrale je confirme avec force vraiment
Doris Malemba confirme ngo. Merci na patron na pour la fidélité, confiance ndenge tindenga awawa. Na sali musala bino ngo bomoni, malgré ba soda ba bengana. Donc étouffement quand la carte est passe mais quand même la zone na sali musala bomoni, vraiment la paix sous fidélité. Merci na fidélité bande retour bolandanga ba obo benga na rappeler bino Renan. Bon, ça va continuer toujours comme là. Doris Malemba, vraiment, ça compte dans Facebook Doris Malemba, et puis pour la bien, plus 243, 89, 14, 30, 33, 9. Voilà, on aura vraiment mobimba. Pendant un bino, papier, il faut merci la caméra. Vraiment, caméra qui te ressemble, ça n'a pas la personne montée. Ça n'a poussé, ça n'a poussé, madame montée. Attends, monte à deux personnes. Attends, monte à deux personnes, de retour, bali, oba, oyo. Papier faut pousser na simata kuna mitu kezali moi monte na bandero nyosu oyo balandi biso à travers le monde na bomoko mboka bandero na to rebisa bango nini par rapport à journal lelo na pesi mbote papa na nga Timothée papa na nga ya motema na pesi mbote pa bébé Josapha na Miflan bisikano so baola na pesi mo ba mbote basali na bango ebele bon yo kani vraiment voilà qui sanga sanga moko ya biso bandero tozaki na bango merci vraiment bandero tout bolanda biso ezalaki Doris Malemba ndeko na bino camarade na bino petit na bino mwana na bino koko na bino batu tout bana poso ozonga numéro de yango pesa plus 243 89 14 30 33 9 vraiment so bobengi nga bozonga vraiment facilement nga mona mara téléphone pona komera na Facebook komika Doris Malemba ozonga na post photo profil mikolo comme na vandi na sa passerelle vraiment. Donc merci pour la fidélité patron la ngai vraiment la passion merci papa Dieu la mona pour la ngai na bino vraiment tokutani à la prochaine merci. monoko na ngai embelaka yo ntango nyonso nzoto na ngai ebinelaka kaka yo Yesu liwa na yo Nzambe ememelanga elonga Yesu okomisanga na miso ya bato otala fami na uta te nkolo oponinga lelo okomisinga na miso ya bato Nzambe ayae Zwana yo lokumu Yesu Zwana yo lokumu Nzambe malamu ya Nitulama Nzambe makasi Je remercie Ming Digital Momo Bolingo et puis Bomoko ya mboka. Ciao. Saka yo tango nyonso tikanga na netolaka yo butu na moi kula na ndako esilaka katosombaka Nzambe mepe mopesanga yo fele na mona kotere te na mona faktire te etindaka na kumisaka ya Nzambe na biso yeye